Aux la poto, aux la besoin de perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, tu as numéro de la scène, on a abonné de on a perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya milai. Vanessa Airwig, Aza, on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha, Robima chic, Robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou n'a pas na sailaka, et telisaka, et à pour na teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Koko che azui soki pe kuna bache tozui basora kaka. On sait jamais. Ya mami Toki.
pesi na yo. Mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngayo yo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela mais pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zangelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungitela nzambe na ngai napeleli yo zala pasi eleki nzoto me potolobaki tokofangolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te sokasiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai tata nzambe tata nzambe akumwisu
mose aboyaki kasi oponaki ye yo pesaki ye aro asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letenani titre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telema kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo nala pasi eleki nzoto me putolobaki tokofangolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai otikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo zalanga ngai ye tata nzambe Kekele nzambe ya mazambi kekela luzingu lwame
ozali elikya nanga yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai ota yo lobi ozali yanga yango motima na ngai na pesi na yo kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letena dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me pourto lobaki tokopambolama tokomi wapi olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki atiki ngai akokweya nzambe oyo zalanga ngai tata nzambe
sommes tous une seule église. Mais pourquoi la guerre?
yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai maladi na nzoto na ngai oyo olobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo mose abuyaki kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na mapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo Na bonzeli yo motema na ngai ye Yaya yesu na bonzeli yo motema na ngai yaya Lokola abele abonza kimbeka Eba ya papa na yembeli yo libangana Dawidi ye 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 Oyo sarelinga ezomodana Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, ndé toyoka comme exemple à suivre. Cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.